vérité Magiese, yene femme africaine. Vérité Magiese, yene maman sociale. Vérité. Dá licença. Quem é? Sou eu, mano. Boa tarde, mano. Boa tarde, mamãe. Faz favor, eu sou a senhora Vérité Magiese, sou jornalista. Mas eu quero se encontrar com o mano Fredi Ndombele, cantor de Deus. Ah, mano Fredi. Ah, tá bem, mano. Pode entrar, mano. Muito obrigado. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Manfred. Papa Fredi. Papa Fredi Ndombele. O kanisi ngalo. Na kanisi oko deja na oko da beko. Na oko deja ema kololo ebisenga lo kota Le pauvre. Vraiment Papa kololo de ça. ebisenga via za kote nga bikona ebi place na okangela vie. Kasi oyebina olikamela ebina foto solo par rapport ya musala ndenge ezokendela poza deja kuna na Europe sikoyo na biso na Ngola donc obligatoire foto oyeba évolution musala. D'accord. Kasi na changer vite fait. Merci papa. Ya wana biso tozo zero awa. Pas de problème. Ya muito obrigado ya. OK. Bonjour et bon après-midi à tous les abonnés de VMAK TV, VMAK Production. Bisika wapi mutu ya Maman Vérité Magiese Niki la polyvalente et Lalaka. Et sans oublier shalom et shalom wana bossa na raté à tous les chrétiens du monde. Batunyo soto gumba melaka notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le rejetons et la postérité de David. C'est votre humble présentatrice Maman Vérité Magiese Niki la polyvalente, autrement dit 4 fois maman. Et na komo sanate toza enduré que d'Angola, précisément la capitale na kati ya Luanda, wana mbote na biso eza bondi ya bo atarde bonoite. Ezo dépendre na temps oyo tokolandela émission na biso ya 100% bonzambe oyo pesami epa ya VMAK Production. Lelo toza na kati ya populaire. Toye kokutana na invité na biso spécial. Maman Vérité Lobby invité spécial notre frère chanteur de l'Éternel Fredi Ndombele oyaza ko évoluer na kati na Europe précisément na Paris wana bisika wapi ye azo sala musala ya Nzambe na nzela ya loyembo. Bobo sanate la Bible nous dit que les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les adorateurs de l'Éternel, y est pas faire part, nakati na musala ya adorer l'Éternel Dieu des armées. Toza awa, toye ko luka notre papa, notre frère Fredi Ndombele. Déjà to kuta na ye, azo bongama, kalami ite tozo bima libanda, boyoka masolo nini o toye ko solula. Na bosanité, là je salue à passant mon papa, le bishop Johannes Diego Bedel Lukaou en direct de Belgique, mon papa, ma grosse salutation, nazo saluer, basali nanzambe nyonso boza partout et surtout o boza pe na kati ya mboka na biso ya Angola, le Toma Kule, apôtre Kule Lukeba, bambote bele papa, kalamingite tozolanda déjà notre frère chanteur de l'Éternel Fredi Ndombele à suivre. Namoni papa déjà comme prêt. Maman, ouais, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Na copie que vous sanate en direct de Toulouse. Notre frère chanteur de l'Éternel, mon grand frère, Teddy Montard. Ici quand ça dit papa Yoko Yangoyo, Kalate déjà. À suivre. Nazangi eloko na pesa yo Mongongo na mali bonza na pesi yo
naza déjà na invité na nga spécial oyo awuti musika balobaka de 8000 km. À 8000 km awuti na Europe. Parce qu'on a vu que ça pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. A to célébrer pe to tombola ya wenzambe. Pour musala notre frère azosala ezaka ya kotombola l'Éternel Dieu des armées. Sans tout tarder dans votre présenter invité na nga ya après-midi à l'élo. Shalom Papa Freddy. Shalom, shalom maman Kese, shalom. Ah, obi que na sepelo mono bele. Là vous koleka. Na bimaito wasalanga surprise à Boedo. Salinga surprise et puis bon, et puis na bomba mais on retrouve là. Chouezate oza makambo bele kat na kata libumuno fo bimisango pokolo azwa lokumo. Bonika santé. En tout cas, santé na kono ba ezaka kande nzambe a pesola ina nzambe. Nzamba ke batela zo pesa ndenge santé ndenge pesa. Ndenge pesa bana ye. OK, mais na mono e munene par rapport ya temps wana ozaka na biso so na kata Luanda. Peut-être ba tranquillité kaka voilà. Vraiment nzamba so lokumu toza déjà awa. Papa Freddy Ndombele oza na biso na kata mabele ya Angola précisément na kata ya Luanda. Oui. Déjà combien de temps? Na komaki ça fait déjà une semaine. OK. Ça fait une semaine à Zala. Ah, mais ngalo bitan baso apprendre encore ça en rata si ko koma igara lobby. Peut-être na comment ça fait déjà une semaine tellement nazaki aussi de occupation mususu. Ba na baluka ki bo. De l'écoute nder mauvais na ngana bima mais na compagnie na kidiba bo. Et on est à vraiment qui me qui fait ko ba que et ça ba calcul déjà comment na yo. Exactement. Papa Freddy Ndombele dernièrement na uté ko landa na ba film na biso les carana ba chaîne télévisée na Congo RDC na RTGA ba film leader GTM Kaninda bana mona ki bestre ya banzembo na omoko ebeta kuna yango raison na yenga tali na bi GTM oh grand frère na ngai banzembo na zoka ezaye so on raison pena na eko luko to solola par rapport à musala zo sala musala nzambo zo sana Europe ezo évoluer ndeni En tout cas musala nzambo ezako évoluer pena très bien. Malgré moi, blog à Mickey, avec la grâce de Dieu, tous les autres indépendants. OK. Les autres indépendants. Déjà album. Album, oui. Dans un album, il y a 7 chansons. Dans l'album, il y a 7 chansons. On a produit déjà au moins 6 clips. OK. 6 clips déjà. Et puis, on a tiré le dernier clip pour juste pour clôturer l'album. Mais est-ce qu'on a, dans le niveau de l'Europe, c'est déjà en Afrique, surtout que dans Luanda, tu auras déjà que Moussala Nzambe, Koyemba, donc Moussala Nyonso, eza na kati ya art na musique profane musique religieuse soko ça déjà ba niveau ba Europe wana ba lobaka ekenda nango bien te abayembi baza côté kuna comme si ba force ka penza musique na ba poto ba niveau ba Europe évoluera bien te succès moins siko depuis que yo bandi makambo koyembela nzambe o poto bandi mbala mo comme si to bandi na katikati photo yeba Papa Freddy Ndombele outi wapi et puis et banda kindenge nini ozala chante monsieur ezaka makabo ya famille misusu ezaka kete bamaster mpe babanda koyemba nga mpe kaka donc nga mpe mpo na yemba tozala nano wana après tolobela album ya Papa Freddy Ndombele. OK nga musique naloba eza don eza dia don et puis eza passion na ngai place na mona ke nzambe nde talingaki esalamela bongo. OK puisque même bana bano yangai na boti instrumentiste azali bato bayembaka bazali même na famille ba neveu ba nièce babeta ba batterie babeta ba guitare babeta ba synthé musupe bayembaka donc cela dit bien que ezali kabo moko nzambe ataki aussi ya famille donc tout un petit ndenge batutu ba kolaka mona autant que je yemba pamba pamba yemba pamba moi je me rappelle maman andalo bananga dit que quand vous avez muké olingaki osimba paquet met yembaka après lelo na mona amna ke do malobana lo baki do ekosama ki OK kusanda ba ayo zalaka moyembi olingo yemba trop lo mona força ipete zape na mutumo pete mta benda inga yaka obando yemba rien kaka bongo ye et puis d'un coup donc tu ba conversion tu es là tu dis bon nzamba sala grâce après ça moi mayele oui après ça voix OK pourquoi tu es associé ngo na église ba chorale ezali na bon na exercer musala na kati okende nyonso yango na chorale wana missioni
Oui, tu bandaka na ba d'abord tu bandaka na ba catholique. Ah, ba catholique. Bah, tu comme ba servant. Après tu comme kende ba missionnaire, tu ba Pentecôte. Ok, siko tango bandi pena musique bato ba senti pena que ce frère wana zoye bato senti présence ensemble. On est zaki na Angola na RDC to en Europe. Wana zaki na Angola. Parce que là il na kotaki na yaka Angola na 90 donc na 90 to baka. Là 90 na ye na Congo pourquoi na sala zango penate. Na wana lingango na comme dia ko sepela nango. OK. Ouais, mais ce que opportunité ya ko zala kité par rapport aussi à ya ba étude ozotanga ozomona to associé yango na ba makamba musique ba classe isimba été mais tant que to mona na que non bon na premier un peu autonome tant on a ko kota Angola. OK, na Angola tant na koti na 90 c'est par là aventure continuer na ekota ce que na bien ya makamba musique. Oui, si et ça la pena que non bon na ba 99 de 99 na tikimboko Angola. Mais au banda pena au bal bando sepela non. Oui, oui. Et bandela gi awa. Na groupe mongo tozaka nango awa na quartier à Palanca. Groupe mozaki les ambassadeurs. Donc les ambassadeurs du Christ. Voilà pour que ça. Donc bateau au bazalaka na période wana. Voilà. Donc OK c'est les ambassadeurs qui à côté. Donc bayebi. Et puis ba OP bazawana et donc bayebi nga déjà. Bayebi que non ah oh nani on fait Freddy oh boy tozaki ba frère Freddy. Frère Dadi, frère Maki, frère Prince Bakoufa, frère Tagura Bakoufa, na arrangé à Nacho Yagili de Salvador. Ok. Et continue à dire, si na techno, na mboka oeza aussi technologie avancée, c'est là par là que la petite pénasco très bien, na commis ça la commis la professionnalisme. Ok, merci beaucoup. On a Tolandi parcours, il y a notre frère chanteur de l'Éternel, Freddy Ndombele. Aucun apôtre, il faut continuer. Le cas déjà, en Angola, déjà, tu vas faire ça que dans l'Itoï, Bazoyoko. Quand on est super en Europe, la réalité en Europe, tu es question que kuna pour tout ça la caillou, copé, comme il faut dépendre de la calcul la mundele. C'est quoi ça? Et bandagi ndeni na koyemba na caillou. Et bandagi ndeni. Bon, moni eloko yuza nango. Quel que soit Moussale Koko Zala, mais je crois que Bogolugaka créneau moko boye oyo ko correspond pour répéter et puis bossa la paix Moussala oyo eza professionnel. Oui. Oyo zone sabiso oyo qui savent quelque chose. Na mboka wana tozali différence eza kunana awa eza par rapport ya batan. Oui. Et puis na par rapport à l'activité, activité professionnelle. Oui. Kuna batan na biso nezalaka eza un peu compliqué. Mais nous a toujours la possibilité de pour répéter. Okay. Musicien, chanteur ou musicien, tout ça, le athlète. Souvent, ça l'entraînement, je crois que activation manquée, c'est zalaté. Mais notre chanteur, le musicien, si on répété, peut traiter, au moins, au père de nous, c'est ça, c'est ça. Voilà. On va toujours prendre nos alliés, tout ça là, répéter. Ok, merci beaucoup, Balobi, pour notre concert des Akaté. Ba chantre, bazoyen bakar na ba église, ba profane, bazoyen bakar na ba bar, na ba exotique. Tout ça na yemoko. Frère Freddy Ndombele, yenda outi, alors ba réalité, nyonso ba concert Balobi be Akaté na poto, vous avez trop ba ministère d'église. Non, en fait, ba concert na monto yo oyo ayebi poto bien. Aoyebi soki non kobanda bande ba 80 ki ozoya ti na ba vague ya ba combattant ngene ba concert banda ozala to neti ba sodi ndeko loba ba Clovis Makola tuzali ne kuna Clovis anda obeta ba concert. OK. Mbuta beta ba concert ba René ba beta ba beta ba biso peto beta. Oui. Ba concert ezalaki. Mais tant vague ba combattant hier tant ba bloquer profane bloqué sous les chrétiens. Donc, ça là qui même 11 ans, même 10 ans, 12 ans, ça on a une bonne mémoire. Mais si quoi, la concert, les bandes zonga nango, si la concert, les bandes zonga, son continue actualité musique, au moins la chrétien, oui, oui. Tu vois, frère Freddy Ndombele, il y a un mingi batbaloba que Europe est un cimetière d'artistes. Donc, il y a un carte de musala, il y a un nzambe, il y a un profane, il y a un carte de nzambe.
toyembaka trop tolingaka bato bayoka biso convaincre bato. Donc tant qu'on convaincre bato c'est que tozo parcourir derrière succès. Donc na yebana bato batianga cap. Na kati na biso bana nzambe tolobaka ke na sepelisa nzambe pe na sepelisa mitema bato. Pourtant ozoyemba ezaka na biti moko bato babongola mitema bato batika mabe édifier bato mutu musu aza na problème et consoler mutu et fortifier mutu et réconforter mutu. Yango ezaka pe babiti ya ba message otopesa bato. Siko na domaine bozoyembela nzambe na kati na Europe na yebi te pona domaine ya succès. Donc yembaka to yembaka pokola to mbona mais succès totala biso te po oto eza nango cimetière ya ba artiste to ndeni. Bon, pona problème wana ya cimetière. Bon, on a un faux débat. Il y a un faux débat pourquoi n'habitez pourquoi qu'on est à la cimetière. Il y a un album à Bandeko fait aux gens de même à la moto. So qui au monde a que nos bateaux au bateau baza bata cimetière. Bata cimetière baza bateau ba kufa penab do ba ko produire no mo ya bientôt. Osoma. Le problème est ali au moins tant que le baka succès. Toujours ça là tout le temps toujours pour femmes l'église et comment ça la même succès. Et puis par rapport à nini ya baptême, on remarque que baptême yo est exploité na Europe. Mais ça c'est ça un peu différent na en Afrique. Ah oui. Afrique pour nini? Soto yoki banzembo o mingi ça en Afrique. O musupe ko tam sozo ba mettre tamboli ba pasali ba challenge wana. Et ça banzembo souvent mingi au monde tam sumu tazole la passe. Ah oui. Nazalaki na pasi, nazalaki boy. Tala ba chrétien le ba lingi bongo. Soko yeli bango oyo na chanson moko ya repentance. Bon, il y a ça na posa ka ba yebise que non. Na banda te sondeni lelo matisinga comme singa boy. Mais tozawana pona ko péché sali. Oui. Pour péché sali pour nous changer. Oui. Ça binga netinga na sala chanson il est temps. On a zoba Nicolas comme mabe na bi chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant c'est OK, c'est ça. Oui, il y a quand les locaux de la lobité. Mais mutu tant a du message à bongo. Mais yazo ngala basa élève na que non. Ah nazanga bilo wa kolia opesinga biloko. Ah nazanga kibo opesinga libala. Yango za primordial. Puisque kuna peut-être par rapport à la vie sociale pe toko yemba tape yemba nzalate. OK. Toko yemba te que nous nazalaki so na ndeni comme singabu to yemba ngote. Vraiment. Mais c'est tellement africain tellement africain yemba ngo. Mais tout le monde va focus sur nous. Babiga babite non ate comme singabu nazalaka so ndeni. Non. Lenga nazolo banabi bana nanga bokeba na basakolo ya lokuta bayaka lokola bameme kasi bazali nde banko kokoye babango misala na bango ababe ndeko sosela ye soso siko yo soko kiona nga na etala ndenge na komange bunge comment que ndesi na ba message ni ezotengama contradiction. Or Bible dit aller partout donc c'est bonne nouvelle. Oui. Mais baotinda batu te boko yebisa batu ke non azalaki na nazalaki na nzala opesinga bilo ya kolia. Mais non. OK, vraiment message est passé. Voilà. Message en moins profond makasi et bakisi nga pe implice pe singa susu makanisi bere na sujet otolobeli pe to développer ngo. Papa na biso suko tolobeli tolobela sur album na yo. Titre album les titre nini? La titre album ezali il est temps. Il est en combien de chansons? Ils ont 7 titres. Ah bah titre. Nana, il est temps. Nzeta Mobesu, Mpate, Nazana Tulutu Sintanguko, Nana Louange, Nazana Sosola, et puis Nazana Adoration, puisque tu bébé s'appelle moi Makambebele. Oui. Et là, on a la musique de Obeta. Tu vois, Banzembo, Tam Soza, moi, Lemba, moi, Mouké, tu benga adoration. Mais c'est une de bouger, or, il faut que bouger, mais je vais adorer. Il faut que vous la bis, aux autres, mais ce que tu commandes, c'est que nous sommes à Yombi, on a adoration. Mais c'est la vivacité de blanche. Oui. Na ba kamba biso na ba modérateur
oyo tokomi na moment ya adoration banzembo mo balingi banzembo mo douce balingi babiloko mo elemba wana nde bamoni adoration koyebeta adoration ya rumba meme rumba eza message oyo ezoyemba message ne ezalika barythme instrumental eza message puisque même bible wana mpe elobi ke les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, ce qui m'a dit à rumba, n'a pas adoré na rumba, n'a pas adoré en vérité. Mais pourquoi vous avez dit les adorations, les louanges des rumba? Ok. On a déjà nous fini, ils ont déjà produit fini na niveau studio. Là, tous les 7 déjà dans la plateforme. Sauf que le dimanche, on a sous-titres. Oui. On a ça déjà par image. So na YouTube. Na YouTube, ba beti Freddy Ndombe l'officiel. Ba kuta ba clip na ngani sur na kati. Na ba petite vidéo tout ça là, il y a ba concert, il y a ba blow quelque tout ça là, ça na kati. Mais atika disco na titre moko na ça la image non. OK, merci beaucoup. On a 6 titres, on a 7 titres, on a chanson promotionnelle, pour bino aux chanson promotionnelle. Et on a lancé dans Liboso. Est-ce que vous avez fait? Si, on a lancé déjà depuis quand déjà? Depuis 2019. Ah oui. Ouais, 2019, on a lancé la première chanson. Il est temps. Ah, parce que c'est même bayambanga même na tete ya OK eza pour la chanson wana awa batu elana batu musubu abenganga il est temps vraiment chanson wana penake place na mwana mnage etushaka mitema pena ya vraiment so ba téléspectateurs nyonso bazolanda biso bayokaka ata mo eloko moyo ya mokie na kati ya mokolo tango sali na bomo somba tango mikolo ekomi mabe racheter le temps car les jours sont mauvais bazalaki baseka zemi mitana mayele mitano ya bazoba ya mayele basimaki mafuta na bango me ya bazoba babosanaki kobomba ye tanga mobala libala yaki ye oya mayele bapolisi mwinda bakoti na ndako ya après na suka na refrain chercher l'éternel pendant qu'il se trouve somba tango mikolo komi mabe ya on a dit il est temps donc cela dit nazo sabatuke kozela lelo ke bon kozela lelo débité pardon lelo. OK, merci beaucoup. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. À bientôt, Maranatha. Jésus-Christ revient. Tobo mola mitema, toluka bokondia, yalola bokondia likolo. Tokolia, tokobina, tokomela, mais tobosanate, royaume de cieux, et José Labisso. Merci beaucoup, notre frère Freddy Ndombele. Si vous travaillez aux producteurs, aux soutien à l'église Moko, aux soutien bino na Europe, aux amis, na ONG Moko, mon attente, mon pour l'avancement à l'œuvre de Dieu. Normalement, Kuna, toujours ça là. Va dans la production, il y a des producteurs. Et si là, par rapport à les réseaux sociaux, oui. Et tu vas la soupe na milité. Mais bandeko bazali quand même on peut battre un paquet, on a comme ça là ensemble. Voilà. Au moins na ba église, tout ça comme ba frère pour y avoir mais on bénéficie de quelque chose comme sous une église. Je crois que rien du tout. Puisque au moins dans l'église les alagasso besoin na chantre noble ou besoin na bâtiment ba dit que monter tenado avancement les avions. Voilà, c'est que l'église a la possibilité. Je crois qu'il faut offrir la maboko pour et lancer le tour. Au moins l'église aux alita sur comprendre une valeur notée. Parce que beaucoup de bien mais c'est que ailleurs au moins la que façon bazo yambela yo et puis façon bazo fungolo ba makambo. Au moins la que non ndeni et pas nanga oza makambo ke ndabo ba bon alemba osa louange adoration dimanche qu'il te dit ba bosalie ba mesana na ba zano sur posa la jour ba dimanche omoni maman ngalo ba no moko au moins l'église na église normalement ils ont na deux personnalités ou bonifaa kilt non ou deux sa kilt oui et ça modération
na ba chante donc ceux qui les deux wana baza deux communs encore te au moins mobile ezala oui or ceux qui modérateur na ba chante baza uni au moins ata prédicateur aroya azana difficulté déjà terrain ça préparé terrain ça doit bien préparé oui mais ça les deux wana ka ba baby security modérateur prédicateur tango ya ozala trop kilo OK azamna trop kilo yango monaka ba chante baza bato yo église faut ezwa soin na bango bien soin non kaka nde salaire te oui mais ba sentir pena que non baza na soutien spirituel soutien moral et puis financier ba ko ça la père mobile que organiser ba journée ya adoration ba journée louange tout le temps ça ils ont direction église ndem te ko za ba initiative voilà ils ont musicien ba monter musique et travailler en accord pastoral oui ils ont compris maman donc les deux ceux qui basent sur la bien basent quand bien pour établir le programme moko oyo ko za bien et puis ils allera bien aussi pour la évolution il y a l'église na biso ya bâtiment ah oui OK wana message ekei ekeka na église moko te mais na corps du Christ nyonso siko toli to ba vision na yo moko ezaka nini est-ce que o pensaka pe un jour on se limiter no kaka na kati ya Europe to pensaka ke un jour on organiser ba concert amener na kati Angola to na organiser pe ba concert na kati ya Congo RDC pour ba frère Clovis Makola ba sala kango na Angola un mo pe na Congo RDC et c'est organiser pe que un jour on développer ou évoluer na ba niveau wana oui na lobaka na émission mo le cas na sala ka ba confrère na yo fi ba poser nga question mo bongo na baki to sala makambo te po mutu bo asali po mutu bo asali na soki e comme moment na yo e mona facilité les ezala gloire à Dieu puisque la question posée là donc awa la méthode déjà sangisa moi quelques bâtiments na zo sala moi structure moko na lingina tika bâtiment awa bando travailler album nanga bazo travailler na ba interprétation oyo kozala ke neti nga na yebo to bande tourner na bango te c'est ça dans un groupe moko nga na zali banda na soutenaka bango bango ba travaillaka tanga na zoya na sali bango bien sini keno na koma jour boy et puis na jiba programme na ba église to tombe la awa oui et là que na ya ba église ba accompagner na musique moto so ba yebite oza déjà na banda na onyo voilà na groupe nanga ayebi déjà que non ato kende boto zonga boy donc groupe on a déjà na zada na mutu moko déjà oyo azo sangisilanga déjà ba tuana ba mboko eza ba pépinière awa ba guitariste ba chanteur tout bazana bango oza na pépinière bazana. OK merci beaucoup na kati ya album na biso na 7 titres wana nyonso osali featuring to oyembi yo moko na featuring na yembi nga moko na ba bandeko mususu peut-être ba yembi ba on peut-être nzate na yembi chanson moko na ser moko ira blessing avant na Belgique ouais na yembi ne chanson moko bo to pe dimana et bon on a papa te dit monteur bozona likanicité qu'un jour bosala featuring ya nzembo moko ya ye soit ya yo non te dit monteur déjà album nanga ayemba na 4 chansons ouais ayemba abeta pe batterie ouais OK mais batterie apparaîtra te na clip ndamwana te mais sur le monde na album mususu au travail no nyonso en Europe mais au sali pe ke ba clip mususu oyo ko sala ngo na Afrique eza pe ba clip au sali awa oui naza na clip moko na sala ya eza ya Kikongo mpesi na yemba nzembo na Kikongo kuliti sitango ko eza chanson moko folklorique donc to sali na poto na ba forêt na biso awa aussi na sollicitaki awa groupe oui groupe ya sala ngo na ba bisanga ba sala ngo na so na bita ba blo na ba sala ngo pe na côté boza ko moi zamba après tu dis des images to mixer yango oui voilà ça est bon. OK merci beaucoup to que nous faire la fin déjà wana to que ko chité wana côté ya gloire tamuzi tam makolo et si elle aime bien kate tozo ko ya na biso nazo profiter ko saluer mon papa na baza tellement ébélé mon papa Muzi Antonio instrument de guerre papa nanga lisusu Achille Tingi Patricio notre papa Beka Salomé et sans oublier papa Poulé Lukeba
wana natangi ba papa nanga quadruple bango ne basimbi ie PPDA bamote na ba papa nanga nyonso fait dit ndombe tu comme na suna suka poto chité message ezaki yango wana otolinga itoyeba liloba ya suka pona lelo monde de la fin ekozani bon liloba suka ezabina suka te puisque lobi na kona na ba prestation de bandoloba de bandoyemba bon ele na ko le bakaka pona émission lelo que naza na chanson moko na plateforme na uto ko tango kalate na stala clip nango ezali nzete ya mobesu kasi on azoloba nga nzete ya mobesu na banyepeli ebongo bino nzete ya kokauka osuka wapi ko souvent tozalaka très maltraité babeti yo bafingi yo comme si pour eux batongi yo pour eux yaona ntembo ya ndalo bana habite olanda te po bafingi yo po batongi yo po balobi boyeboye na yo soki yesu ye moko na ligue 23 31 baloba soki ye kutu nzete ya mobesu basali boye boye biso boye naona ngai na interpele kaka bato ke non quel que soit problème nyonso kozala yebake ye moko kolo na mokili donc bah mieux qu'on a vu tant de plus que là comme c'est plus que vous pouvez donc abana batuka kake meme plus na yo okala simate la mona ota ebisayo tout à l'heure ne bandela ata na zolo ba makambo ya ba texte tant oteyi boye monsieur Monica na ke no bo fa na yimbi na teyi bo mais soki na yeka ravina ke non kwanga ezalaki te pe singa kwanga so na yeki bo ezalaki te baobetela maboko makasi or wana eza message oyo pena ekomema mpe motu na nzela ya malamu na moto awamona ngo kaka loko ndrebe donc tomeka tochange surtout même na biso mo bachrétien biso mo mpe bachrétien oyo toyebengaka bachrétien toza focalize to na baje wana yango mona vague baprophète bazokosa mpe bato ebele parce que bachrétien aza chrétien moko me na fermi azaka bon toujours rapporté na bavant mopepe donc bakiyindi nde balobaka na kikongo ok merci beaucoup nakosenga na régie balancele biso na mwa quelques minutes nzembo na biso eza na titre ya ngai nzete ya mobesu wana esepelisa bato nyonso bazolanda biso esepelisa Kofi Matuka Mankoi en direct des States esepelisa Mbuta Mashakade en direct de France balancele biso asi bakoluka kolimwa na ngai butumboye ngai na bomba mino Yesu lelo nga mpe nakomi etape ya nzeta mobesu mbongu nakolonga ngai te tokosuka wapi. Merci beaucoup wana touti kolanda nzembo na biso ya nzete ya mobesu soki ye nzete ya mobesu basalaki ebongo biso banzete ya kokauka bana nanga boke basakoli ya lokuta bayaka lokola bameme kasi bazali nde bankoi okoyeba bango na misala na bango ndeko sosola ye sosola ye ndeko sosola ye ok merci beaucoup voilà bolimbisa biso notre frère Freddy akokozane na chapeau sa mobali mais bolimbisa biso bachapeau tolati yango po place tovandi ya moi ezalaki tellement makasi tolataki yango kaka mpona kokima moi frère Freddy Ndombele nayoki ndenge ozoyemba wana oza na batembre ya notre frère Carlito Rasa donc obimisa bamai moko ya Carlito po dernièrement to nayokaki na RTG ya batemoi extrait ya nzembo no nazalaki natalaki nano te na télévision ngabi papa Carlito abimisi nzembo mosusu ya sika to natali babiyeke eza frère Freddy Ndombele ozobimisa bamai nende bozwa te ya kotravailler ensemble bien oza idole ya papa Carlito non problème ya quoi ngata nayaka na groupe wana les ambassadeurs wana nakutana na arrangeur wana lui de Salvador oui ouais ayibisinga bina ngai
obi que tant azoko oza na voix ya Carlito te mais oza na ba timbre ya Carlito oui atindinga obi na ngate kende yo kaka yetro ozoma ouais na yo ka pe yetro na meka au travailler un peu ba terminaison na ye na ba entraîner na ye le mois bongo et puis leki na ye leki a fait Carlito wazala na Zaiko là ça pembele landu on fait landu ya yo yangwana donc aminanga oui nazalaka na ye tout le temps na boye na téléphone nazalaka na ye tout le temps somo na yo kaka ye sutro pe ye pe so zo yemba ba bombi ye o kasaka dina ke no ya Carlito biso benga ya Charles vraiment ko kasaka André ya Charles mais à part ça on a katio malobate oza suma biloko mo ya Moïse Matuta normalement ozo pesa mo ba rythme ya musique na yo lokola Matuta frère Matuta si do bango nyonso baza toujours pas na même ligne. Pour ceux qui frère Aimé Kanou, qui frère Moïse Matuta, qui frère Mo Innocent, Alberto, qui ngado. Toujours, on a fait la même ligne. Pourquoi yemba? Yango na ça la raso yembi rumba. Oui. Aga ebima parce que rumba na musique na biso Congo. Oui. Na so yembi rumba, ezalaka faire na yembi lo waza. Yembi lo kola. C'est jazz. Eza na ba tembre ba wana ba lutumba zaka memanga ngamboka afala mtasala arrangement ezaka lutumba wa eza nango ba tabeta na bango OK just say ba beta na bango pe vive te tellement eza musique ya Congo oui so que na ba Afrique du Sud ba zo beta ba musique na bango ba Zulu wana ozomona rythme ga yango wana so moni niveau shaka o kanisa ndeza na pareil na ba tifu ba imbaka so que na Jamaïque au moins on a que so muta bongo mi comme chrétien oui donc arbeta ka reggae OK arbeta reggae na yo na bodu ya Bob Marley bodu ya ye bo bakina ka zo porter Bob ndombe eza musique na bango neti biso kuna biso ba royaume Congo na waloba donc Congo les deux Congo na Angola oui to beta ka musique moko so ba beti yango donc amna que no rumba ne molko OK jazz le ko la rumba ya Papa Sabulay oui or c'est pas ça. Même Angola, so tu vas qui Zembana, Sembana, on t'a amené des gens ba rumba momi ba quel rumba de terre OK merci beaucoup tu comme biso na suka na ebité dédicace ko zangate mama zakuna so landa biso ba petit ko bazana ba landa biso église Port du Christ que église na biso esika wapi to guma melaka nzambe pe bazolanda biso voilà ouais pona mbote na pesa mbote na ma femme Irène et puis bana nanga ba neveu ba nièce puisque baza belé so na tangi on otanga kombolo talo ba noko nani boy apo bosa ninga do ba neveu nanga nyosu ba nièce bango nyosu na ba nanga na pesi bino ba mbote belé ya pélagie pasteur Serge Dombele pasteur Gilles Piné pasteur Gilles Piné aza pasteur oyo place nga naza ko yebe bango na pasteur na apôtre Micho Soukami bango bazokamba biso place tozali donc muke tuna bo sanité et puis bande ko nyosu o balandinga donc côté libako betamaki donc belimbisi côté to lobaki bien bobetela maboko côté o moni na keno na sécurité ko bino beau partager, beau kata ba vidéo, beau partager partout. Tika nzambe ya lola apambola bande ko nyonso o bolandi émission na biso. L'Éternel Dieu des armées na mesana ko benga na ba kombo nyonso ko ba kombo nyonso a mérité nango le tout est possible. Les rejetons et la postérité de David le grand je suis, le Dieu qui dit un mot et les choses et la chose s'accomplit. Le Dieu qui mérite l'honneur et la gloire. Vraiment kolo akumama ezaki bongo lisolo ya ngai na notre frère Freddy Ndombele oya uti na mboka ya Europe. Tika nzamba pambola bino ba numéro na ye ya phone ya WhatsApp et kozala wana si bande de l'écran et puis numéro ya Vemac TV soromoni koto bengele kite benga koto naza na posa frère Freddy Ndombele naza na posa na beti saye concert na kati ya Angola vraiment aza wana toujours pour na kosa musala nzambe. Nzambe ya lola apambola biso nyonso. Merci beaucoup na gloire tamus tam. Kozela lobi te ndeko sikoyo Mandabisa Sombatango Kolekomi Mane
bato na kombo nanga